Gabriel Moutabana a triqué, mais Fifi pour la poison le lot. Gabriel a triqué, Gabriel n'est pas Yazwa qui moi sinaye, moi alinga qui moi nanaye, mais Gabriel est internet ça va nous le Gabriel a hypothéqué qui moi nanaye na nenga stratégie carapo mobile ya poto asala moi. Président Kadina Ezali TV, bato yabi que Gabriel a innocence na makambo. Est-ce que yabi que ngana lo bien na TV? Ils ont passé na minute au toza sur place awa et sika oyo tozo lela ndeko na biso Diana en tout cas ezala esengote pona bandeko mais eza oui merci beaucoup eza pasi oyo eza kati na biso tozo kabola mawa vraiment bana Luanda to sepela te pona liwa oyo ou bien to sangani kaka hasard te ta soki Diana lelo na koma Angola Luanda te mais to lela ye c'est que a marqué histoire na ye lelo biso ba artiste pe to sangani en tout cas to tala lobby na biso lelo Diana Makila tiki biso eza pena douleur makasi na kati ya famille biologique et douleur makasi na famille artistique au biso tozali oyebi moto so akufi ba douleur ezalaka différente. Donc Diana, Tobando Solane bien, nga personnellement, Nazara qui est très bien. Nazara sur même sur ta côté na page na Facebook au mona tozane ba photo penza ebele. Diana a pesi biso passe makasi mais loko nako lo bezaka na no moko na famille biologique to ba ke Diana kei mais Nzambe a battu les bino bozali. Dieu peut susciter encore une autre personne. Oui, l'artiste est comédien, mais a ressuscité mon mususu à ça la combo na kati libota. Diana Zamona oyo a servi batu na ba na ko sekisa na mateya mais lelo oya pesaka ye wana zui eza pasi tuzangi Diana mais Diana kei to sala nini eza Nzamba permettant à l'obi toko botama toko kufa na poison na malaria na sida ezaka liwamo liwazaka moko toujours droit to kumsaka Nzambe moto mutabana ba théâtre na yanda o théâtre na biso ya quartier après to epa ba leader ko basala ba kombo après ba leader basala ba kombo to eko travailler pa ba et si quand il s'agit de biso, balobi bien, bon zappé dit il y a bino angoyo de Mbanza London TV balobi le meilleur site internet où on la vérité où kotaratine source d'information sport d'information politique d'information musique d'information nyon surtout na de Mbanza London TV botika bablog wana surtout botala kaka de Mbanza London TV avec Debrino original. De Banza London TV avec Debrino original. Et puis mes condoléances na binonos. Bon, naranza batata ba mama to sanganya wa toyebelo to yeli awa. Artiste na biso Diana akufai na Congo. Et les hommes qui sont en train de se faire, on a Congo, on a musique, Mutagotuno matango kindai mutama kufineni. Bon, de konabiso eloge eluki makamnyoso maladi. Ba beaucoup fait moko mais ya kufina na thrombose. O ba bengi na français AVC. O ya mwele Diana. Moli mone pima na kimia. Pitsana azaki calme. Attends, ma voix que ça n'a été, mais azaki respect na mikolo. Bien ça c'est un kanda makasi. Donc kanda makasi pe on de lukile ba makambo adeso. Pas comme ba étape. A petit mois protection na jondi to ça ne mo mingi. Mais ma beza la ta. Anda ba na mikolo aputa. Mais la bu
bazawa soki baza en Congo mes condoléances kozalaka motema monene eza jour ya ye yo mpe koloba yo ekoka okee kaka touta na mabele tozonga na mabele nakanisa awa tant soki ekoki chacun a ton maison donc tongwangani kaka merci. Merci président Bilibili pour un mot de circonstance. Merci lisusu na boss Kaleba Kolota, boss Kaleba Kolota. Na kota lisusu ngai moko te azalaki na artiste même des match pona koya ko kabula mawa elongo na ndiko biso Diane Makila. Botarde. Ya botarde chef Dunda Emika Mandoda afande boni. Kitoko vraiment. Namoni na matanga awa namoni bozaki na matanga mibale. Tombe susu za na matanga. Bozo senti ndeni ko kabula mawa awa elongo na ndiko biso Diane. Oui, ko kabula mawa bakabula ngo. Maweza resengote. Alors tozali na matanga mibale, matanga moko ezaki ya mwana ya président Matembele, mwana groupe na ya kufaki. To utikuna, vraiment merci mes condoléances na famille ya famille ya moto akufi et puis na famille artistique na ye ya Kese Mukese la mère de l'Éternel du président Matembele na profiter na pese mbote na Lyon na profiter na pesa mbote et pas ya président Marius Kosi jeune David na pese bambote na yo vraiment eza pasi na minute o toza sur place awa esika oyo tozolela ndeko na biso Diana. En tout cas, ezala esengote pona bandeko, mais eza oui merci beaucoup. Eza pasi oyo eza katina biso tozo kabola mawa vraiment bana Luanda to sepelate pona liwa oyo ou bien to sangani kaka hasard te. Soki Diana lelo na koma Angola Luanda te, mais to lela ye c'est que a marqué histoire na ye. Lelo biso ba artiste pe to sangani. En tout cas to tala lobby na biso est-ce que ba lela be biso boye? Est-ce que lobby so to sali fête ou bien nini ba tu pe ba koya, c'est ça. Yango kaka na. Ba koya c'est ça ouais, to ndo kota muke. Moto nzamana na ba théâtre na ye yanda. O théâtre na biso ya quartier. Après, tu n'as pas de leader qui va faire un combo. Après, le leader va faire un combo, tu n'as pas travailler comme producteur. Et si quand il s'agit de biso, Diana n'a travaillé et pas ya major. Moment n'a pas major Bisadidi. N'a travaillé na Diana. Ndeka ezala na super alpha bokole n'a travaillé na Diana. En tout cas. Ndeka baloba so mutakufi azalaki mabe baloba malamu na ye babomba mabe mutazanga mabe te tokosa na te mutazanga mabe te pe mutazanga bolamu na ye te esalika apasi ba âge eza âge moyo ya kokabwana kate photo zala nanu mais muninga maladi moyo ye subitement vraiment et memi Diana en tout cas pas c'est ça la montée ma témoignage yangana Diana eza maman mingi pour ce qui désert, donc comment fait ma désert na flat ya major. Mira esa ebi. Ndero to la kuna na flat major ya ebi. Donc histoire de mes amis. En tout cas merci. Merci Donati la Doref. Je vais aller au je vais faire des politiques. Ça va compléter la biolo. Et ça y est, on a passé. Yeah.
Merci Kanye Nabaye Ketoye Kabolama et Longo na artiste nyonso. Tokuté un show on a président GTM Kanina. Boa tarde. Boa tarde Massa. Président Boni. Ouais, ça va. Amunyo na matanga au senti ndeni ko bungu sadia na makila. Ouais, merci na parole pe merci aussi na ndongo zinga occasion ya ko to solo là. A to présenter mes condoléances na famille ya Diana Makila pe na famille artistique mobile artistique. Quand on parle artistique, c'est la veut dire que non artiste nyonso. On doit présenter mes condoléances na bango et na bisomo ba je t'aime quand tout ça sur place awa. To yeko la Diana. Je t'aime quand na ayeka ka ko la Diana. Ane lo musute à part passi oyo que notre perdre actrice Samuel le roi Diana. Wazena ba talent belé, azai pe sérieuse, azai pe calme, moi na malamu. Ano je pe gitoko, azai pe aimer. Amoninga je t'aime quand on a se présenter pour tout de la radio ensemble quoi. Wani mno artiste beaucoup famille. Mais liwa mutabi secret liwa za nzambe. Nzambe mutabi secret liwa. Donc nga je t'aime kaninda. Nabi secret liwa à part nzambe mutu mususu ako de ku détailler secret liwa za à part nzambe donc. Ça na gotu na question. Naza dispo. Zo ningi samakasi na internet mikolo. Que webi fimiel. Hein? Fimiel. Wana leki nanga moi ça bi sekela lo lemo pe sekela lo keto fifi miel boy parni na makambo wana lelo ti lobi ah makambo solo ba solo ke ye muto asali po makila kufa elongwe Gabriel komi fifi mais bon mbele bazan kata ngai ke ngapo na fifi na ko mela poison na ko mela pena poison mais pona Gabriel na mela poison te ndeni parce que nabi ke Gabriel za ba chaîne ai mais chaîne na yo kana no président poto solo na machine ndenge ni ba jabi ya ko tripoter batut ya ko triquer match. Gabriel Mutatrika qui n'a Gabriel Mutabana ko triquer mais ça fifi pour na mais la poison le lot Gabriel a triqué Gabriel ndepo yazwa ki mwasi na ye mwana alingaki mwana na ye mais Gabriel ke internet ça bandelo makasi Gabriel nda hypothèque ki mwana na ye na nenga stratégie karapo mobali ya poto asala moi président Kakina Ozali TV bato yabi ke Gabriel za innocence na makambo est-ce que yabi ke ngana lo baka bien na TV cop na la TV je t'aime kaninda cop na TV ngana la flatteur te ngana la je t'aime na lo baka o ngana yebi on a ebité na lo baka te do so na bilikambo mokile ndimelanga po bayibi ke no je t'aime kaninda alobaka do o ngana zo lo bana yo so mo ke no lingozo par ya Gabriel Zoa mais fifi miel aza innocente tumba aza confirmation tumba ne muto aza base makambo nyonso du début jusqu'à la fin osaka yo moko ngana complexité ngana loba na réalité bato mususu bakoloba ba obanga ngana banga mutu te pona loba vérité so ba vérité que no fifi aza innocente parce que nayebi valeur a fifi na bi poni ba artiste bolingana te oh nandeni bozaka na bolingo te omona mutu bo azana mutu bena mutu boye bosolaka te poni eza na bato eza na ba clan wana eza na ba budget wana eza pe na clan monsieur eza pe na neti nga na budget wana te nga ko benga nga lelo bisa je t'aime kaninda vie nanga pesa numéro ya tonton Bill Gates na ko pesa numéro ya Willy Musheni na ko pesa yo parce que na na transparence le reste c'est sur au 5 numéro ça mususu pesa numéro ya Yondika espoir Yondika sur le bembe a ko pesa ote mengai na ko pesa c'est la veut dire na transparence ngana banga lokoto so la mingi makambo betu zana professeur ngana mais na ko tamuki oni organisation ya bato ya WhatsApp ndenge échoué organisation bato WhatsApp ya groupe WhatsApp basali groupe WhatsApp ya association pena artiste non yo zo benga association na ndeni kasi artiste ba vanda ba solo non longo lango za groupe ya WhatsApp parce que groupe ya WhatsApp échoué te bato bazomela bato bazalez na mbona bon na bango to boyaki misali ça je le que non tangu bango batambolaki batie bato ba partenariat bato pe simbongo faut pas soma quelque chose le réseau groupe WhatsApp yango ne memi biso na ndenge memi biso boye bato ba melele roté bato ba soma na mbongo na bango ngai nazomela nanga whisky nanga vie nanga Alain Michel Asombelinga donc ça veut dire non il faut qui ezaki organisation bien organisée olingo mona ata moko ça j'étais mozambanga makasi olingo mona ata moi pêche mais ata pêche monanité ata moko mona ezalaka na matanga bano ezalama mais babandaka kolobaki bamelaka te baliaka te yango balongolaki yango papa nabi makambo na oloba so lukinga te de reposer na ko expliquer yo na la après na nyonso pe na yebaka yango merci
mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai balengisaki motema kasi bazwaki esika na ngai mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babongisaki motema bazwaki esika na ngai tokabolaki lipo elongo mpona kobosana mpasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini soka nekolozu yesu azwaki esika nanga asesengelaki nga na etamemaki banda ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye banda ngai na nzima ye tokoma eloko moko lokola bandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi yesu ozali nzambe yokokani solo na motimo te o yesu ndoto nanga oyeleki monene bote mokolo moko namona mona ata bayaya babona bango kufuma ngai na mbongo nalingi kutu ya yesu yo moko fula ngai pomo poto yebimi utali kumuna yawe oyo tondaki nzoto ya tamona tango ekeko toza na mokonzi nga abengaki leader de leader oyo mpe ya nzambe mokonzi na biso na ngola a respect président Carlos Sali. Sali. Papa tomoni yo donc nga pona nga kuna otuna explication te mais expliquer batu o bazolanda biso bayeba po nga na yebi ke organisateur ya makambu nyonso donc nyonso tozana ngola ba difficulté nyonso c'est président Carlos soki ba réalisation ya ba matanga ezomona na boui c'est grâce à Pasteur Carlos liloba moko pona ndeko na biso auti tukotika biso artiste munene lokola Diana Makila. Ok, merci. Lelo Diana Makila tiki biso eza pena douleur makasi na kati ya famille biologique et douleur makasi na famille artistique au biso tozali. Oyebi muto so akufi ba douleur ezalaka différente. Donc Diana to bando sur l'année bien, nga personnellement nazala qui est très bien. Naza sir même ba somta koti na page na Facebook a mona tozane ba photo penza ebele. Diana apesi biso pasi makasi mais loko nakolo bezaka na moko na famille biologique toyebake Diana kei mais nzambe abateli bino bozali Dieu peut susciter encore une autre personne oyata arosal artiste et comédien te mais akosusciter mutu mususu asala kombo na kati ya libota et na biso ba artiste et comédien toyebaka ko travailler mingi po musala na biso lobby et témoigner biso ndenge zo témoigner ya Diana. Merci. Merci papa Carlos, merci papa. Ya merci tozo continuer tozana ezoka. Artiste ya munene ya partout dans le monde Kinshasa Angola partout. Montonyo soyebi ezoka vanda pena Diana avana ndeko na biso autotika biso donc sara munene lokwa ezoka mbote na. Mbote mama moni Diana za mwana oyo azopese na Congo RDC. Diana za mwana oyo a servi batu na kosekisa na mateya. Mais lelo oyo pesaka ye wana zui. Eza pasi. Tuzangi Diana mais Diana kei. Tokosala nini? Eza nzamba permettant alobi tokobota matoko kufa. Comprendre? Quand on est dans un Nico, on est dans Ida Fumu. Donc, mais un jour, vous devez faire un Zambé. Vous avez un Zambé, vous avez un Bango. Bien que Totikali. Vous devez continuer à faire un biso.
Mama Guichet eza pasi tokufi trop na monde ba star trop tozobi tuna eza nini liwaka pa na biso mais pas na ezoka na reconnaître eza liwa pa na biso ka te liwa eza nde nzambe asala nyonso tu tokobota tokufa na poison na malaria na sida ezaka liwa mo liwa ezaka moko toujours toka tokumisaka nzambe soki okumisaka nzambe te toka bakufi fo todoreka nzambe kaka mawa na nzambe ekitaka kati na biso kimi ekozala mais tolinga mabe elekaka te bolamu elekaka mingi po toza ya nzambe. Ok, eloko nakoba yango wana kaka napesi mbote na ngai pa ya na Bernadette motema Ida Fumu, napesi pa ya Nico motema Mifi Mifi leki na ngai napesi mbote pa ya G2 Mercedes.